réseaux sociaux. Chers amis téléspectateurs, ils allaient qui problème vraiment et t'as qui bisauté mais Tomega rejouer moi rôle de papa Molière ok donc Tomega l'exali Cameroun mais bateau yo bazali censé ya Rolanda la Cameroun bango de bazo la mito to bengi bongo justice na biso otoza vraiment na confiance nango mais on doit reconnaître que ezali Kamoko et Salama Kala. Donc il faut vraiment Kolandelango malembe. Donc il n'y a pas vraiment une suite Autoropé Sabino pour l'instant, mais Autoropé Sabino qui situation est dans la Maboko, il y a l'État et il y a Liwa ou l'équipe Mikolo, ils ont des résultats on a 2-3 jours, donc ça prend du temps et avec le temps Autoropé Sabino suite, mais sinon maman Meta baza sur ici Kamoroté, na papa Alain donc ils ont la famille naé. Pour le moment, on a attendant tout mais elle est toujours encadrée dans la voix du peuple et la vérité en face. To tiki ba ngote. Et sinon, biso le loto ye awa parce que toza na likambu. Likambu toza na ngo lelo du susu. Quand on a le but, papa Molière dans le sens que tous les hommes ou peut-être ils ont pénal dessiné mais en fait émission titre en la vérité en face donc ils ont émission un peu mettre en sa vérité peu importe forme et vérité mais il faut vérité et bima pour Moutouana à la libérer premièrement et puis deuxièmement à travers ba pasteur na ba conseiller surtout na bango ba les assis arrêté tout encadrer bango pour que ba soit solution et nderomo pas bien pour me dire que non Vincent il faut tchaka moi mai Vincent il faut tchaka moi ba infirmier bazarana on peut pas tout vous montrer à la télé ils ont dit que non sur mutakui bon moni ndenge infirmier à côté ba ni ko traiter to so mutazu choc bon moni to kati mission to ke to mai ça sera pas très beau à la télé, donc il y a des choses qui se font en dehors de la caméra. Donc on le voit peut-être, retrouvons-nous après, ils ont peut-être des poteaux locaux, nous maîtriser. Comme pour le cas, il y a Maman Meta, oui, on dit que moi, je suis un lobby en Afrique du Sud, sur la émission, je te confirme qu'il y a un message, c'était 8 minutes, mais j'ai eu vraiment mon temps pour vous écouter parce que c'est là que ba pasteur et belé ba remis ko panza ba famille il m'a dit que moi Vincent je suis passé dans la même situation c'est dit bazoko ekolo ba kena dans dimara kena ndoki mais na zandoki te tozaki ngai na cousin nga au moment où nous parlons cousin ngai mama maratre na ya tele poison kufa parce que mobali na ya zaki bugume azaki période wana ba benga bango ba Bougoumé, c'est le commissaire des zones. Voilà. Azaï commissaire des zones, du Kouka, Moussa, les Koufi, et Tabaye, la Marababe, au nord, Baronde Babandoki. Et Marat, on a un Kanda, on a des Mobile, Moussa, les Koufi, Achela, moi, on a Mbaye, Poison, Koufa, Poizandoki. Et Moutami, c'est qu'il église Moroboé, Naboy, autant comme pour des raisons de sécurité personnelle. Les églises Mopé, Bani, ah, Nambo, on a biso, même Bino, Talanga, Boy, église, Wana. Et ça, vraiment, la renommée, mon nez, Nambo, on a biso, Bazape, bateau, Baza, vraiment, respecté, mais Bangonde, bateau, Bakajona, Liwa, on a biso, Wana, ça fait mal. Comme je vous l'ai dit, que l'émission, ils ont pour reconstruire, et puis, qu'on souma, bateau, Baza, Moussika, pour nous, Yeba, on a bateau, Koutanango. Il y a quand même un aspect des choses, il y a qui savanto, kotisa 4 ans en lelo. Bandeko bozota l'émission oyo tozelara ba conseil nabino. Moi Vincent Chuluzi bon je répète, yebsa ndeko d'autres peut-être atala émission te, bo benga ngate na téléphone bo tout na nga soki émission za solo to ya lokuta. Je n'ai pas besoin de ce genre des appels. Vous allez m'excuser d'être un peu trop grossière. Donc, si vous m'appelez pour ça, moi, j'attends des conseils, des encouragements de votre part. Et je pense que les gens ont remonté à Vincent Benga la téléphone pour me demander de l'argent. Tout va passer en vous allez voir que personne n'a besoin de pour le voilà, j'ai besoin d'argent. Tout ça n'a pas mais ça, ça va donc facilement.
caméra ba filmer nga mitso j'ai ça ndeko moko moi si abike non Vincent je vais soutenir ton travail caméra yango o ba filmer nga na mitso. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin. Vincent et Zaraïa solo to lokuta non. Oyo, les missions ils ont aidé Batou, n'a pas forme belé. Je reçois des témoignages à tout moment né Batou bazo sungama likole mission. Je reçois des confessions. Moutabi que Vincent Nazari na biti dans bombe la moi sanga makame à cause des missions là yo na bombe la sous moi sanga likamte. Donc, les missions to soutenir to tika ba qui congolais les missions oyo. Parce que ceux qui m'ont comme je le dis toujours, je ne pas tout. Donc, tout yamba yango, tout accepter yango. Parce qu'ils allaient œuvre au nom de nos Congolais, ça tout le tout combattre yango, na recel la campagne moro, ils ont mutu na makolo. Voilà, chers amis téléspectateurs, je voulais un peu souligner quelques éléments vraiment importants pour nous rappeler au Nazora pour que tant aux bien déjà et bani nous recevons des Vincent pour notre vérité en face. Sinon le lot ya parce que les gens ont moi aussi à contacter qui parmi bandewonanga bayaka awa pour assister à l'émission de moi aussi à contacter betela qui li solo ya situation mo razanango et à chaki à contact nanga parce que c'est situation moko vraiment très délicat azo yebate a otambola a oblika nini a rusala nango nini et quand on a parlé avec eux je lui ai dit que on peut vous aider pour avoir solution à problème aux anango. Elle s'appelle Glody, une jeune fille, elle a la vérité en face. Tout est maillé, tout est bas. Ni au Glody, elle a une émission. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, voilà toujours. Comme d'habitude, bonjour Maman Glody. Voilà, Nayambi on émission yo, on va yo. Vraiment, sois la bienvenue dans l'espace na biso na Siraki yo. Na ndeko ya mema ki pa na biso ke eza kaka cadre mo tout ça là pour na rusunga batu. Tout son bateau pas seulement yom toujours un problème mais bateau peut bateau ta l'émission à cause appelle un camo similaire là yo et que reçoit épée zala tranquille zala l'aise toutes les conditions étaient déjà bien réunies pour que les cambo yo na ngolelo awa to ebandeni ni to rejoindre une solution et je te rassure que avobima awa solution ezali na yambio Maman Glody bonio tamboli bien pour commencer Natamboli bien, malgré tout, oh, naza nango, mais quand même, natamboli bien. Vraiment, soy nazawa. Les à cause de la malédiction, naza nango. Donc, nous vivre la malédiction. Nous sommes encore ça na vie. Namo qui est simbate pour malédiction, ils ont pesé les colos nangai. Vraiment, na meke ko partager les solo, oh, namo encore, aza peut-être awa. Ndemutu ameke ko talisanga ki se na pusani pembe na bino malédiction naza nango solution que zwama et yango naza natali na nyons ngande naza porter malheur ya famille na ngai mais o izakata motema na ngai avana lo bango fu famille ya tata na ngai bazala awa mama na ngape aza sur place ndena oloba o eza kati ya motema na ngai o ezo causer malédiction na vie na ngai nde nazali lo nazali. Voilà, chers amis, moi aussi je sens que pas si on veut continuer kaka malgré tout solo là qui m'a moni que je te comprends c'est normal c'est tout à fait naturel mais tout me rappelle au solano muke pour nous peut s'appeler lumière la bandeko bazo bazawa ba pasteur tout ça va bander problème mais ali le beau ali cause aux ali aux autres la malédiction mais la retenir le mot lobby famille à papa izala awana mama papa za puis alors voilà biso akufa na zaki mukie na zaina âge déjà 16 ans papa kufa vous avez un âge à mukie depuis un âge à 16 ans et bon, suko famille à papa, famille à maman, mais papa Koufi, boza toujours ensemble dans la maman, tout ça tourne. Non, papa Koufa, bakabona de na maman, ton papa Koufi, maman Zuibiso, nde to comment vendre na maman,
et tobotami 3 leki nanga moko ayaki okufa à cause que tokata classe eloko ya osala ezala esute moto akoki kozwa biso en charge vraiment comme tel nde papa abandaki kozwa biso azalaki te eleki nanga akotaki na banzela mabe esali ke na banzela wana nayaki operdre leki na ngai na ndenge totikalaki lelo banzela mabe banzela nini bon so na koza clair akoma ekuluna na kozanga lisungi vi ezalaki facile ya kosala po tozwa mo eloko ya mokie oyo amonaki yango wana oui akendaka koyiba quelque part basoda bazolanda babetaka ye masasi nde akufaka na nyonso wana namoni ke nga nde naza kosi ya malere ya libota na ngai malere ya libota na nazo comprendre te papa akufa leki akomi kuluna babomi ye babeti ye masasi na nyonso na yo ozomona ke nde oza coupable na odo ozosi culpabilize na makambo wana nyonso eya na oui mama bobike bokataki classe po mama ndenge azwaki bino wana mama atikala bala lisusu te azalaki na mobali mosusu te apart papa bon nazalaki na age ya 16 ans mama asalaka ikobo na soi-disant musicien mo abanda koya na ndako andaki koede po azala mama bakangaka ye famille ya papa na musicien wana nde esalaka ke mama azala esu na papa ensemble te bakabwanaka ali mama azwi biso nde tokendaka na pasi wana eloko papa kufi mama yo ozwa biso ton papa kufi oui ton bakabwana na papa totikalaka kaka papa mais sikoyo ton papa kufi nde mama aye kozwa biso papa bandima bokende bon mama azwaka biso famille ya papa mpe batikaka mama asalaka tuki akabola biso na famille ya papa tosololaka lisusu te donc nde naza boye nayebi te famille ya papa nange ezalaka na position ni mpo mama akabola biso na bango. Voilà, chers amis téléspectateurs, si je peux essayer un peu de reconstituer l'histoire, c'est-à-dire de Ronabiso à moi, ça y a Glody, hein? Ici d'une famille de 3 enfants. Moi, na liboso, papa na maman bakabwana, pour papa kanagi maman na diter, il y a musicien. Alors donc bimana musicien et puis ba yeko kangaye na musicien wana et papa est roboya maman. Et après quelques temps, papa est robela, papa est rokufa, maman récupéré. Papa kufa la maladie ni na la toroye ba bela ka sala accident toné. Papa salaka accidenté, papa belate. Tolamuka na tongo, d'habitude mtalamsa biso ezaka papa. Mais sali que ereleki na lamukinga moko. Na lamusipi bandeko nanga na sokoli bango na bongisi bango. Ndeka ezatu na obongisa bango na monike ezo umela papa olamuka te. Na matil kolo na beti porte. Na zui réponse mote na ningisi porte na zui réponse mote na kiti na kati na ngam na bengi ba voisin na biso moko ala bikoti tomati na etil kolo a beti porte papa zo répondre te to fongo lui to kuti déjà papa asa kufa déjà moni boyeba nini papa kufa déjà non fonga porte mo muta na beto non tomba tombolié to rapide to kene no hôpital nde ba isi biso sa kufa ki déjà kala nde yango sala ki tous en maman semble tu lelo et là on est ça donc maman a une possibilité alors il y a autant que ça vient pour continuer la classe ezaki sauté vraiment absence à papa na biso tozaki sur na moyen moko otanga te totikala kandi tozabo comme a fouti. Chers amis téléspectateurs, besoin a par conséquence il divorce ezali elo moko mabe makasi parce que elandaka divorce elandaka et puis ba victime à divorce ezara bana ezara kutu bino bato boboyene na bino te parce que bon continuer à reffaire mais ezara rola singa donc singa moko kangaka ezolanda à cause du divorce papa kufi à cause du divorce moi la s'est retrouvé kuluna à cause du divorce, moi na kufi, pour na kikuluna, à cause du divorce, bana, classe, bakati, parce que
divorce et côté qui suite il y a infidélité il y a maman mais na ko expliquer biso na moni na pe na zo comprendre na moni et l'europénate oyoyo ça dit na nyonso yo expliquer biso na mythe o olobi koza na malédiction mo zo tambola nango c'est par rapport à quoi moni geza malédiction na vie na parce que classe déjà tanga no kokata no kala liwa bon bato bazo kufa na bango bato ba continuer ka kufa mais c'est par rapport à quoi yo moni que ozo tambola na malédiction na nzoto na nyonso na mekosa na vie na ngai esimba te nyonso nazoloba oyo na moto akoki omeka kosala na vie na ye esimba te donc pasi na pasi nameka boye mabe nameka boye mabe na yo taki eza malédiction des epese likolo na ngai yango nyonso yango eza ya kobeba non 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 ozwa fiancé wapi okozwa mobali boye bobanda bien mais osutukaka boye eloko te mo ozo comprendre que eloko te bozalaki bien osutuka mobali akimi. Voilà, chers amis téléspectateurs, Nenge, maman a biso lobi que ils ont en présence, il y a famille à papa, lobi boité, famille à papa, fobayawa, na maman pour obimisa vérité au eza à la base de la malédiction, non c'est ça? Oui. Donc, chers amis téléspectateurs, je pense que on avait pris les soins, il y a ça la recherche par rapport à Nenge. Glody a eu sa gingaï, a pu sa biso ba coordonnées, à place où il y a souka qui famille, place ses alliés. C'était pas facile pour la biso pour tout réussir qu'au soit bango. On devait tourner déjà vérité en face depuis semaine passée, mais vu qu'on ne pouvait pas les atteindre, vu que les acquis un peu moins difficile pour nous réussir qu'il y a bango awawa. Mais nous avons biso, on a quand même réussi à réunir bateau jikuto, même au-delà bateau to anoko kanisa qui est à la prison. Tous la politique au biso utilisera pour te faire amener bango à tout côté sa bango et puis tu ba malédiction aux anines. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, tous yamba ba pa na biso ba tala biso lelo. Bonjour maman. Bonjour maman, bonjour grand frère. To yambi bino. Donc biso ba to benga bino pour la situation à Glody. Ouais, donc Glody à moi na bino fandi awa. Donc to benga bino par rapport à la situation à Zalango et c'est qui vraiment bozala parce qu'il y a un problème où ils ont concerné famille nabino ils ont concerné famille nabino et on a insisté qui vraiment bozala na commission parce qu'il y a quand c'est peut-être tata mutu moi roya mais na moni que na moni moi na moni bande komisa to baye awa donc au bon moni ba fandi awa to zana sala nzambe bande so deux mois clairement to créer pour nous sunga rabato bazana ba problème on a un problème mais à travers Bisso, tu as sa vérité pour Babi, vérité et les puissance et libérer. Et les puissance ils permettent à peu de la libérer. Donc, il y a un moment où il y a un poto solo lango. Donc voilà. On est sur beaucoup de place. Pour faire comme ça, tout solo. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons Bisso grâce parce qu'on avait déjà le temps. Il y a préparé bango pour que tous vivent sous moi scandale par rapport à tout d'habitude Glody bande quoi papa oui tata moi aussi na OK papa l'équipe oui vous êtes content sur mon na c'est le monde a bon pour la monde a bon kala vraiment. Voilà, chers amis téléspectateurs, tous sur la naba ndeko ya papa na yebite boni bisanga na bandi tout bon. Ata ya Rosa peut-être elle mais moi mon bala sera toujours priorité. Bonjour. Bonjour papa. Na koyeba kombo pona meka kosola no bien. Kombo nanga ezali fils nazali ndeko ya tata na ye akufa. Papa fils to yeba moi mkié parce que que papa akufa depuis azana baja ba 16 ans donc eza ikambole loté mais avant papa akufa papa si bon kokabona maman
Tokito yeba moi muke raison et ça là que papa na maman bakabwana. Et qu'est-ce qui s'est passé après le voyage papa? Bon, premièrement nazoka mwananu kokoma komona Glody ezolekela ngai. Et nandimaki te keza batu boye na ba micro boye. Nazana ne mentionné Glody azali mwana oyo esali mwa tapre lelo na moni ezolekela nga nanu. Bon, ya nanga mobali na mama ya Glody nde ba kabonaki kaka ndenge ezalaka matata na libala. Alors ça fait un temps maman na ebite soki eza bango moko bana tout maman na bango nde basalaki no tozala musika na bango. Et donc nazoko quand même pas ko imaginer ni raconte lelo na ebika kende ko nanga kufa et maman na bango akenda na bango biso peut-être tozana valeur te tozana tina monte na vie na bango. Bon toyebo et pour na souci ya bana na biso ndenge bobengi yango mon biso toye na ebite soki baya nanga to ndeko nanga monsieur moi si bako za lelo ka koloba. Voilà, c'est très important. Maman na ba combo s'il vous plaît. Ngai naza tante nae ba benganga maman Masha. Maman nangena yiba mukie. Moni masolo toujours solo na awa po na mega peko bana ko relater bino nangena seulement ba précision et pas na bino. Est-ce que au fond la personne na mutema to yeba nini kabola grand frère na bino naye ezaki cause nini sala divorce et puis ça divorce na po na bi ke bino boroza en koyeba monte. Bango bazalaki bana mike c'est que normal baye ba pété mais biso to yebaki au grand frère ayebisaka biso ke moi si asalaki adultère nde yango ezalaki séparation na bango. Bon kangaki na mobali un certain musicien mo boye o biso pe to yebaki te yaya yemo kwa yebaki. C'est pour cela yango bakabwanaki. Et après on a témoignage nini d'abord avant que grand frère akanga moi sinaye na musicien de Bolobi mais témoignage nini bino bozaki nango ya maman na bango comportement façon d'être naye belo nini bo garder ya image mo malamu pona. Bon en vrai dit azaki moi si mabete azaki moi si malamu envers biso na foyer naye. Bon d'habitude tozarape ya kokendara kuna te mutu si abali et puis surtout tokolaki ya tokolaki na biso ya na biso azalaki likonzi na biso ya famille donc azali vraiment très cher pa na biso abandai ko sunga biso na nyonso moi c'est pas azalaki mabete ya kozanga soki ezangi to yebisi grand frère en tout cas moi c'est abandai ko douter ata ya zate so to kuti moi c'est en tout cas to bandai ko sepela mais to comprendre kité nini o esalaki ye oyo mobali azanga ko pesa ye ya kende ko luka libanda wana nde en tout cas to yebite nini ezalaki ya bango na kati ya chambre bino etake ba seme ki tombe ki ke seme ki na bino a commettre kobo buluka pété buluka bo peut-être parce que ba musicien lelo na yebita za musicien yebana na miskutu na ebiete mais sikoyo na ndenge na bino mo boluka peut-être musicien de l'autre ebi ke na fini ba musicien te mais to ebi ke ba jeune talent ba to ba na musique sika bazara mo bisimba simba peut-être musicien qui na ko simba lo mo boité a troublé mutu peut-être ya maman la bango boluka tate bo sunga parce que mingi biso le to komaka ce mutasali ka mo be mamo to bandi ko condamner tout le cas oui bah peut-être sous cause c'est un sous azo salango peut-être elle est déjà envoûtée tout ça parce que le cas tate boluka bo approcher bo sunga ya attaque libale ko fi mais boluka bo aider ces mecs na bino pour y ba nini ko tinda ye akirbi mana musicien bon ngana yebi ke soki mwasi abomi libala akimela à côté bande ko mobali ata ba bokilo basate ba semeki to déjà ba semeki grand frère azali grande sœur azali akoya to bongisa mais ye aya pa na bisote a approcher biso pété nzela ya kenda to yebite moi pe biso peto tuna ezate grand frère alobi 100 mètres pa na bango ayebisi biso siko tozana to faut respecter pe yaya parce que azo sunga biso moto atia makolo pa na bango te mais na yoka na musika libala ngona musicien ngo po yebisinga que et continuer ka bo apprendre ka ye na musicien na bolingo continuer ka bon biso to yoka ka baza na mobali yango ya musicien yango mais to yebite jusqu'à présent baza kaka ou bien lokola yaya kufa baza bakabwana wana ta en tout cas to yebi lisote.
Voilà, vous avez suscité, chers amis téléspectateurs, toujours moi ma précision moukié. Merci maman, mais la sur la peine de mon moi si maman n'a pas combo. Nga tante Rachel. Tante Rachel, dans l'un des témoignages, il y a maman Machalobi que de son petit bozalana maman na bango, maman Delors, hein, si je ne me trompe pas, Delors, bozalaki bien. Mais comment après Liwa, il y a grand frère Nabino, il y a joué arraché banake na banake, bozoka morout public bomona banakala. Comment bino bozalaki déjà bozalaki ne bien, azaki na témoignage madame pas na bino. Bon, après Liwa, il y a un grand frère, il a changé de comportement. A changé qui bizaleli, a joué bana, a mimi bango, donc na bana na maman, donc il a commis comportement d'un moko. Donc biso ba papa tozongi sima. Donc il est a kambika na bana. Bana pe ba ye ba bisote. Donc tinde na zo mone kutu lelo boy na on a okamo makasi. Voilà, ozoka makasi mais maman macha na ye ba grand frère na kufa na nini. Kaka ye moko Glody mutoyaka koyebisa biso papa akufi. Et ça là qui biso na nous bien parce que grand frère fils yé amibimela ki akende musala. Écoutez biso na kontia na ndako. Akufi abelité le côté nde tozwana ki ngana yaya toke kuna akufi toke déjà si bakoti na mort que to mona ki pe susute. Si siko eloko yaya bela toyebite maloba ni besoin tant ça l'autopsie te tozwa kata wana te. Mais sinon il y a explication ni na pesa makufa inde. Glody ti siko ayebisi biso eloko te. Ayebisa biso pe eloko te na ndenge mama na bango mema bango en tout cas to mona na sute toye komone awa. Toyebe eloko yaya kufela te. Glody alobi papa lala ki na chambre a toke porte boye na tongo papa zo la mukate nde akiti ake kobenga mikolo ba ya boye babuki porte nde babimisa ki corps fallait abenga biso peto ya avant abenga biso to après bakene déjà na morgue. Bon na ebiti siko to ye barate grand frère kufana te. Mais mon frère na ndenge ya c'est vrai que bakaya baliona to bien belé ki mutalali na tongo kufi moi je connais quand on avait pas à moi si oncle nanga papa maman aboti dati kambala donc il pas kufa bon de tout solo là tout seka na tongo vers 6h du matin tout l'homme qui boye akufi déjà on l'amène à l'hôpital ça kufa va faire depuis 3h du matin quand on est y arriva mais sinon bino bo me quand peu ko na moi réflexion ni ne ko est-ce que grand frère n'a pas problème na musala na batu parce que lelo makame ko moi belé est-ce que n'a pas problème na batu na musala za imuta ba suicide sinon moi réflexion yo surtout mon bali comment on analyser les grand frère. Bon ya nanga en réalité azalaki mutu moko logique hein ba problème penza ya batu na intimité mais d'après ba réflexion na ko koloba et cause a peu souci et de là on denga kendaki atiki na bana donc pour nanga eloko ko bomandi ko nanga za souci ya mwasi nae komona ndenge mwasi akenda kotala ndenge abande ko zo swe nae mwasi ki ko se trouver na musicien moko boye ba émotion wana ba réalité wana tam so ko maîtriser ngote ndeko peut-être ko meme na liwa mais ko ba ke problème mutu to poison mutu moko empoisonné to mutu moko a salier mabe. Je ne pense pas. Voilà. Donc, vous ne pensez pas, mais le lot surtout est awa. Et ça parce que de on a Glody a eu signe que à la malédiction moi attendre là on a nous autres parce que vous ignorez pas que petit frère Naya Koufa qui je pense que vous apprenez la nouvelle non bah Koufa na nini dans les ganages réponse c'est pas la bien. Bon, il paraît que kaka zalaka kuluna. Bon, ndenge ba bomaka epe kaka, ndenge ba sase ba sala ka ba bomie. Toi qui koyeba ka na sima, ndenge pe ba kundaka ekati lelo. En tout cas, tu ba supposition. Mais tant Koufa quand même, boluka tate boluka bo atteindre pour moi na bino moi na grand frère la. C'est vrai que mema bango mais liwa ezali kambuya, faut ko mona na bol, mona na tete boya ta boluka. Be baneni ni moi na kufeli, c'est benenge pas comment qui polona. Bon, biso to ko kasango na sima. Que moi na vie ya ba passion ba kuma ko menena mama na bango, moi na ki okota na troupe ba kuluna.
toyoko yoka kaka nde makile egangaka nde sango ekomela biso ke bapolisier babeta ye masasi bo leta mpe ekunda ye donc toyokaka mpo makile na biso nde sango ekomela biso parce que susi na biso kaka nde tolobi tozomona glodi lelo kaka nde nazomona miso boye banda mama na bango akenda na bango na liwa ndeko na ye donc yango wana kaka information si bana bino likonzi ya famille akei bosunduli bana mwana keso feti kuluna boko bunda te bo ata bokozala bango ndako mote me bozala na contact na bana no ti boperdre na mwana akomi na kuluna ti ake kokufa papa nakoloba baparent na biso babwakaka bana te biso moko mpe totikaka makila na biso te oyo eza ke mabe namonaki na mama na bango fale kuta kine na biso bana biso tomonaka makila yaya na biso epa bana esika mema bana toyebi te esika bazala toyebi te doki eza kwa ndoto onga na omona doki nazokota glodi elongi te na position ya komi nango donc ezolekela na ngai divorce mais Glodia ya alobi ki aza na malédiction oyo azotambola nango Glodi makambo nyonso esimbaka te Glodi mibali bazoboya ye ata bani likambo ezosimba te classe bakata batika kutu su kotanga te après kaka liwa ya papa mama ndenge amema bango kuna Glodi elle m'avait appris que même musicien wana mpe akima bango donc bango na mama aza vraiment na basituation moko un peu ya mabe makasi mais elle s'est rendu compte que on dirait malédiction mwa zotambola nango yango etindaki abisengaki papa Vincent Sunganga lukelanga famille ya papa fona solo na bango Glodi nayebi te soki okobakisa nini na bayebisi bango naza eloko obakisa te mais kosola na bango boye mama mpe fo azala sur place oyo nyonso eza kati na ngai bango baza wana fo bayoka ngo me mama mpe fo azala wana ye mpe fo ayoka eza nini oza likambo boye oyo bango bazoreignore kolingo oyebisa bango lelo baignoraka depuis un certain temps toneni mpo ezosengaka présence ya mama naza likambo mo fai naloba na cause ya malédiction na nga oyo nyonso fo naloba ngo na miso ya mama bango mpe bapapa baye bango ayebi ke ngamu na apporte malheur ya famille na ngai eza na makambo so peut-être biso tozoignore to bino mpe boza surpris ayokaki mwana bino lelo alobi ke azali porte malheur ya famille na ye aza na malédiction bon ye moko ayebi nini alingi koloba nayebi te ndenge bosalaki badémarche ya koluka koatteindre biso tokóma awa soki facilité kozala ya koluka mama na lokola eza mposa na ye parce que biso tobungisa ndeko na biso kaka boye neti ngai ndeko na ngai abandaki kosunga nga makasi makambo te esuka na nzela leki na ngai mwasi kutu falaki avoyage ndeko na ngai mosu ya mwasi donc makambo te esuka na nzela à cause ya liwanda ya ndeko na biso mobali alors ye soki abi azala bamalédiction eza na cause moko esengeli aloba fo mama ne azala nayebi te soki akoki kozala toluki moye koatendre ataka na séance ekoya comme ça bobengisi biso comme ça tosolola mpona mwana mpe azala libéré mpo eza makila na biso voilà heureusement mpona biso avant tosangisa bino boye soki toresir kozwa bino nyonso te tolukaka te tosalaka te parce que ndenge olobi séance wana peut-être séance wana mama masha kozwa contre temps toyo mpo kozwa contre temps donc tosalaki effort tolukaki mama na ye donc tosalaki effort nde tolukaki bino nde mpe tolukaki mama na ye mais sauf ke yebi pa eka lokwa bino ayebi te ke tobengisi ye mpona makambo oyo ifo Glodi aloba donc tokotisa ye chers amis téléspectateurs je pense que toza na oka na bapoint d'interrogation famille ya Glodi yango oyo papa aleki batata mwasi mais Glodi a insisté présence ya mama pour que avouer vérité oyoyo et même malédiction na vie na ye puis et même malheur na famille na ye oyo akozanga même tu petit frère na ye akoti na vie ya kuluna
et on a insisté kaka na bandeko boza déjà na prochain au divorcer. Est-ce que vous réfléchir na ba conséquences au Rolanda bino na sima papa que nous hommes non sous maman que nous balana bon bana divorce il y a toujours des conséquences au bana basibisaka revoir notre décision nous sommes dans la position de divorcer na mitro pour que ça cameraman assuré côté na ngai mama Bella merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc Tozo Yambasiko, Maman Labisso, Delors. Bonjour Maman Delors. Maman Delors, bonjour. Na singyo za rozo kimia na yo. Claudie Azabia. Donc ndeto benga ki wana ko episode que non yaka mbango Claudie Azana problème, ça problème te ki azui passe na nzoto to ba tutie na mutuka. Eza que zo pena kimia na yo, donc eza que azana na problème moko. Claudie. Azana problème. Siko na batu boy problème. Te bato baye awa nanga mutu na simi micro na caméra eza club to moto sala pour nous soumettre bato bazana ba problème. Je pense que reconnaître Claudie, reconnaître ba ndeko ya ba semi qui malo to loba. Donc Claudie azana likamu va bien ça na mo besoin. Claudie. Il faut yozala na so ko fanda. Ya nini Yoka mama ngani na expliquer on fait bien. Asa mo likamwa mukie. problème O ezo sala epasi. Sikoyo likambango esinga yi présence te ezolo kimia no mama. Ezala ngo ezala ngo lokwa grave te. Azana ya bonne santé, nous moni makambo to ezala ngo bien. Mais ezala ke azana problème moko oyoyo. Azana posa na compris que vous avez palpitation. Makasi. Il y a l'habité, je dois maîtriser mon pied, maman. Je dois non kimia. Non, kate nini. Ndembira na bato boy vraiment ta yo moko. Bato yo moni maman. Moni net yé, musala nzambe. Yé pe pasteur. Donc ezali to sala lisanga moko pour na sunga bato. Donc basala nzambe ba apo ba sunga. Beaucoup toi na problème. Qu'est-ce que tu bon Claudie même t'as un problème. Claudie t'as un problème, yango ndé abaki yo fo sala. Il passe à présent les camozo ça les passe il faut bimisa na mutema na ye. Problème nini maman? Nini? Batuchi. Nini? Problème c'est toi yo ko biso nyonso. Bando banda ko mais malembe te nini? Nazotuna mwana tu na otuna yo. Basi ba problème ezate okuti biso nyonso toza ko banda. Problème nini yo? Bébé na ngai ya. Glo. Ya to maman. To zona mkimia. Est-ce que tu voyais bango kaka ça va hein donc joie kimia ce qu'on a olinga osungara mukie vraiment maman ce que boro ça va changer ba kit vraiment pardon problème ngana yo mwana tomoni kaka lelo ndenge akoli bo tomoni kasi Maman de l'or na yambi une émission oyo ezali ne na expliquer que ezali club oyo to sala pour nous sunga batu donc ce que y a wa ça parce que Claudie a un problème ko o il faut bimisa lelo mais ngaki ava bimisa on a mo mukie na okota pena mingi privé vie privée na yo pena mingi te on a eu bizarre que libala yona papa ba Claudie kufa papa Claudie après mikolo lekaki nzamba benga molimo na ye mais kasi moi lituna mukie kana ngina tuna o mama eloko nini esalaki okabola Claudie na bandeko mobali na yo ke ozwi bano mimi bango olingi te bazala contact na famille ya papa na ye te problème monte ngamoka na sepelaka bana nde tozala yaya nini te problème mama problème moko te mais eloko nyonso ezala na raison basemeki na ngai mais basemeki na okanga bana mpona ni bamona bango te eza naokoka te papa leki nini yango nini papa leki nini yango
Tout une question à rater. Nous connaissons mobile ya zawapi. Oya landa ya zawapi. Yo mona kokoki ozanga kokoki okokola wapi ndi connais mobile. Papa. Jodi. Maman de l'or ozosunga biso te. Ozosunga biso te. Tout une question. Nous connaissons biso ya leki na yo alanda ya azali wapi. Juste quand moi question ba tout une. Akufaki. Akufaki. Abitaki masete ko basoda. Nandeni. Asaki nini? Asaki nini pour bete masasi? Répondre. Asaki nini? Kwani babeti yetu babeti karadi? Te. Tata mwasi nini yango? Yo kanisa ko kokoke sirve bana. Ah, comment qui kolona, c'est ça? À côté de l'istanga mabe. Sanga ba kolona. Siko lisanga mabe wana moni quelque part ko kabola fabana na famille à papa. Et moni te quelque part plus soumis vraiment te quelque part aux regretter répéter peut-être ba yeba répéter peut-être regretter répéter de na yo mo que ninge bana au kabola ba mona bande wa papa. Au moins des fois regretter yango. Bien sûr. Mais bien sûr, mais démarche. Tu n'as comprendre qu'à ti. Démarche au sala pour que aux ça bana na famille à papa au sala qui au monnaie au sala ma bé mais à la dernière minute démarche nous sous sala qui pour revenir bana na bande papa na. Non bongisa. On sera banane. Non bongisa. Na bino ka te ba tanti ya bana ngai. Yela biso de bayaki moko zanga te ko ngobisa. Tanti. Usebisi na ngoya kufaki baya konyoso. Chers amis téléspectateurs, toujours moi déjà que maman a un peu paniqué par rapport à Yannick Baye na Awawa. Surtout que tu peux se que ça on peut vraiment attirer à Awawa. Mais maman dès lors na bandeli susu ceux qui ont awa na émission ça parce que moi na za likambo dérange ma makasi. Oyo ezo sala que famille ya papa bazala na position bazala ngo lelo yo pose na position za ngo lelo il pas dans la position za ngo lelo et il a reconnaître que alobi azana malédiction mo azo tambla na nzoto na ye azo tambla na malédiction mo na nzoto na ye est-ce que ko za moi idée tango yazo bazana na malédiction mo ata ya malédiction ni no tambola nango tokenda prière malédiction ni no tambola nango yaya problème nini blo mais est-ce que vina bino ça va bozo vivre bien ça va peine ça va bon ça va moi na se retrouver ba kuluna ndeni na si moi na kwa boma ina kuluna c'est qu'il y a ça pas enfant ngana compromettre. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous comprenons maman a émotionné. Tata moi aussi. Vous avez intéressé au les cambo moi na ilibino moi na mona kala. Mageza passi mais ça quand même ne sengo pona moni. Ayebisa biso. Toyeba problème ngoza nini ozo memela mwana ba charge, mwana mukia boy. Ake tambula na ba charge. Papa alo bango toyeba ngosiko. Tata moi sur le bini. Ye Glodia loba likabo ya zalango. Po na minute nga na somo ndire ya nanga lamu ki na minute ya sekwi aloba likabo ya zalango posa. Mama na ya yoka biso batata pe to yoka. Aloba likambo ngo. Vérité en face. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. naluka nadefa ndeko atakutu bange boyi yo mpona mitifu mpona mayuya me adasha kopesa bino si ndeko na bino me ndeko na bino ndeko na bino oyo tokomi na periode ya hiver malili eleki ye ya adage chauffage na ngai ekufi adage credit nyongo na yo ya mapa odefa na kisasa na bamama tongo oyo asani ya mapa kaki
yaka na dash credit okufuta onyongo ya bangulu yaka na dash credit ezali wala mpona osisa baposala bino soki ezozanga bino na banke yaka na dash ekosatisfaire yo nimero na biso mpona kokontakte biso yango oyo na se tozala biso mpe mosika te tala botala biso kaka awa kaka bongo bino bomesala kaka bino bapara bolataka baviviane bongo biso bana bakado ya noel eza te kambi bokoyeba biso ebandeli 300 absima mikolo 1000 après okei million après okei billion après billion milliard soko ye na dash credit après 10 minutes ocheke banke na yo ozimbongo. Okay, when the bank say no, a dash say yes. Chers amis téléspectateurs, c'était juste pour la refaire détendre Bisto. Dans la situation, mon gars, au Bisto, c'est comprendre que Glody, a la vérité, mon gars, oyo, yé mo kam ta yebi. Et pour la vérité, wana, oya bomba, ils ont la malédiction, oyo, et ya na vie na et puis porter malheur à la famille parce que bomi. Si les qui naïe et même on a vu à Koulouna et puis à la fin à Koufi. Le dit tu es pas naïo pour y sabicho nini oyoyo on insiste qui présence il y a famille à papa Fazala et puis maman Fazala na pour bimisa il camboza na mo pour ça oyo pour naïo et comment le rôle la malédiction au tambola naïo. Maman, tant tout cas qui maman kakabwa ina papa. Maman abanda Glody. Mais Glody. Maman de l'or s'il vous plaît, zomo qui. Glody. Et l'autre lieu ngoloba. ano banini oto yelia Ah boniko. Maman de l'or. Batika ngoka ngabwe bwani. Zoe qui maman de l'or. Zoe qui. Et l'autre nyangwa ngaloba ah. tika mwana Maman de l'or. Ano bani. Zoe qui mia. Maman de l'or la vie. Maman de l'or. Maman de l'or. Maman de l'or, Zoe Kimia. Maman de l'or, Zoe Kimia, s'il vous plaît, maman. Maman de l'or, Zoe Kimia. Maman de l'or. Maman de l'or, Zoe Kimia. Toi, oyoyo, likamboyo, Glody Libiso. Zoe maîtrise maman. La ligne ba kanga boyo ça qui toroté. La ligne Zoe Kimia maman. Zoe Kimia maman. Zoe Kimia. Maître maman. Maître maîtriser. Va nanon. Nga singo va nanon. Va nanon maman. Va nanon. Maître yo ozana ya parce que maman zo montre na yo. Anyo comme la nini na loba. Anyo comme la nini. Et là, on dit là, on y a comment est-ce qu'elle y a caté? Elle y a caté? Elle a caté? Est-ce qu'elle y a caté? On dit santé, elle était télé. On dit santé, on dit que santé, santé, malade. Azama bé. Glody, yebisa biso likamoni yo yeli awa. Glody. maman banda oya otala biso maître fois na classe. Oya omona ya mo azopesa biso ba conseil so azana eloko omona tikeli biso akei. Mais encore 20 jours mosusu maman ye abisinga bina okike papa na bino azwi mwasi alingi abala. Tika biso toyoka mwana. Kozala kosa koyoka mwana. Tika biso. Nasuba te, nasuba. Toyebi ke to maman zo maîtrise. Zo maîtrise maman. Nayebi ke osuba na maman za. Toyebi ke oza mposo osuba mais. Ma
mai ezali mai topesa mai eza nango ba mai eza bela ngana osenga yo zona kimia to sisa no ko ma o Gloria ninga loba to kana o Gloria ninga ba capacité maman to kaye je dis vraiment so di kaba eza en famille eza boye ba tout surtout ba mama abando ayebiso ke papa zuma simususu aye ayebisi ngai ke naoki ke papa abino azwi mwasi alingi abala papa abino so abali bino leo bokoni okwama so papa abino ka meki kotia mwasi na ndako wana bokoni okwama mama aye na poussière moko boye aye na poussière apesi ngai apesi longo wapi na école andolanda bino na école place otanga biso na école place tovanda otanga mama aye na poussière apesi ngai abisi ngai abi poussière oyo otiela papa abino na biloko so otieli papa abino aolinga bino makasi akotikala kobala lisu te oso papa abino abali bino bokoniokwama sa poussière oyo na kati esalake papa abino alinga bino makasi ozangi na baagini ntango atino makambo nazali doye na basaison nazwi poussière wana tobimi mpe classe nakangisi balengi na tokei na ndako natie poussière wana na biloko ya papa natie poussière na biloko ya papa tolali na ndenge esalaki ke na ntongo papa alamuki akokufa koza mona nayebeke poussière wana ekoyede biso tozala bien papa balade si je savais que poussière wana enge ozangisa ngai bomoto te nakoma boye ndenge nalinga te kotia papa na ngai linge ngai Chers amis téléspectateurs, je pense que la situation est un peu grave, donc
na micho na za elo mona roye sabino tero pe sabino kimia Kimia oh na biki na rope solo o tero pe sa kimia na micho na rope sa kimia te po pas ça oh ezaki na plus important omoni olipsengelo mo awa tanto solo na obi si lelo te ba liwa ya na ngati lelo eza déjà ezali pasi mezali esemo parce que le pemi na kimia na mutema na bino parce que boyebiti na nini ya fofela mais ngala osenga bino bozwana no kimia bozwana yoka ya masha yoka te mais ngaki nani Glodia lobite mais to yoka nani semeki na bino toyoka quand même oya koloba Glodia lobi mais toyoka pe oya koloba pardon vraiment nani Maman de l'homme, tu as été pour te condamner, tu as été pour te bomayo, tu as été pour te crucifier, mais tu as pour nous sungayo. Glodia autour de ma makambo lobi que Olanda bandoko na ba classe, oui ça va bango que papa rolling moi si me soutite pour boronyo kwama. Et après me consoler bango pour lier qui Simon kwa tia na bloka papa linga susu moi si mususu te na vie na ye. Pour bango banyo commenter pour celui aligné moi si mususu maman wana ronyo la bango. Au pesara poussière et boma papa de juste temps habillé azo ba temps à jour a tila papa na tongo papa la muka ali souté. Est-ce que vous reconnaître poussière mo yo pesara mo na yo pour atila mobali na yo sala ngo pona uboma akufa ko sala lodi que acha po pona mbanda po boma mobali bon ex mobali na yo ça m'a cassé parce que biso photo sunga yo toyi bato aider mais toyi parce que poussière wana ozora yango wapi et puis opesaka mwana yo atila ye po boma mobali na yo po par rapport ya nini po zwa nini na simali wa ba mobali Maman de l'or ça ma casse tous en pour ça ou ça soit quelque chose au moment qui au tchaki pese ki mona kisa cha na bloko bombali po akufa po na intérêt nini ozaki na kanda nenga boya ki parce que na yoki ke aboma boya ki po na yondo ke ko isa mangine ko bona musicien mais siko ko boma ye po na intérêt nini maman non ko ezalaki na tiakisana mpona boma ye ezalaka juste mpo soki alinga mwasi mosusu te mpo bana nanga bazala bien so nasala ebona welaki intera bana na ngai intera bana mpo papa na bango akufa te lokwa nga na longwe na ndako wana papa bango soki alinga bana mwasi mosusu bana nga balinga bamona pasi taka ebombanda banaki mbanda pasi yango wana nakenda epa mwalimu moboye bamemanga epa musicien nanga epa mwalimu moboye alobi oyo soki otie mobali olinga esu mwasi mosusu te donc ofandaka na bana yango wana sikoni napesa ye mwana kisi alaka etia kuna ezalaki te kepa kufa Maman Macha Zala non la kimia Zala non la kimia Zala non la kimia Chers amis téléspectateurs, retrouvons-nous juste après, Tom et Gana, on maîtrise le plateau. Là, on arrive plus dans. On maîtrise le plateau, puis on va plutôt continuer l'émission. Merci. Chers amis téléspectateurs, comme on vous avait annoncé qu'il fallait tout calmer
famille par rapport à une situation de l'équipe parce qu'ils ont une facilité dans Royoka. Dans Matoi, il fallait tout maîtriser. Bon, comme je vous dis que nous sommes toujours l'accent à la télévision, mais on a réussi à calmer la famille Mouké pour bazo atteindre Royoka Basal Nzambe, bazo atteindre Royoka conseil pour tout y ba neni ni tout aussi sali kambo. Mais sinon, pour récapituler un peu, maman Glody avec une émission à Bisso Awa pour avouer la vérité, il y a liwa ya papa na bango. Papa a botié, bakabona qui na maman dès lors plutôt. Suite il y a infidélité et kobo maman dès lors a commetaki. Maman dès lors na kubanga ke bana na yeba souffrir. Tant maman papa mobile na rosamo si mususu. Ndaki ndaki a même mobile na ya musicien, a même qui est pas ya mwalimu. Mwalimu wana pesi kisi abisie sur bacheli mobile na biloko de la mobile na début ya basi. Na rotika ozasu na posa ya basi te. Parce qu'il y a eu déjà l'histoire que mon mobile n'a pas mon moko. Et utilisé qui moi on a été en l'âge de 16 ans pour acheter la papa bilo on a qui c'est si moi na kaka o ba moi c'est qui malheureusement les papa les à qui n'ambeto ala li lobina tongo ala mki susté. Voilà un peu mais nangana tout na Glody et le Romoro Glody depuis aux l'âge de 16 ans il fallait au vivre les conséquences que makamno simbarate ke mibali ozobalate tout ça makamezo qui est bien te na vie les qui no akufi ozaki ti les qui akufa pour avoir conscience dans pendant temps ozaki 16 ans pourquoi pas rater tant que no yebisa ba tante nde ba ro tika pour pesa sanga matanga pourquoi pas yebisa ba ombaka temba mo ke tala kutu lobi na boy na école maman la ndenga pesa nga kiso pona pesa na chela papa na bilo pourquoi déjà na bo mwana wana yebisa ba ngo vérité te jour ko pesa mo sanga matanga. Moi, oui, ça va, oui, ça a été pour ton papa Koufi. Attends, on ton maman ya bengai. Abinanga meka ko lo balikambwana na mutute ke ya pesa nga poussière na tila papa. Mama benda kinga mato ya meke ko gangela ngai. Donc na zai pesu na moi ko yebisa bango te pour mama boyaki. Ba conséquence nemte sali siko ke vérité bimalelo. Kotala ke nyonso ane le kanande na koli boy makambo nyonso na omeka osala ezosimba te nyonso na omeka peut-être kosala esimba te tande naza vraiment boy est-ce que na okozanga mobali na kovanda na ye nyonso na omeka osala esimba te moko kaka aza na meke kopartage lisolo yango na ye ameki mpe kopesanga conseil namoni ke te eza yango moto epese likolo ya bomoi na ngai yango esengai ke naloba ngo mpona koma libre. La vérité finit toujours par triompher. Maman Kati, conseil au rôle par rapport à ma camion sur l'équipe. Bon, nga conseil na opesa nanu na bandi nanu na Delors. Maman Delors eza pasi mingi. Opesi raison que osoko salaki opesaki kisi wana ezaki mpona bolingo ya bana na olinga bana banyokama na libala te na mwasi ya na mbanda na ote kwa banyokama te mais eza pasi mingi osonyokola ede ya bana na po soko olingaki bana na yo okoki kosala ki infidélité wana te mais epesi pasi makasi na koko peso faute te po eza muto amemaki yo nde po na banganga nde muto asalaki yo pa so mwalimu nde muto amemaki yo na erreur. Il fallait pas faute ezake il fallait pas au dukata soki olanda musicien wana eza pasi mingi côté ya famille na opesa ka conseil ke toloba nini asa kufi na yake na ye eza erreur ke salami eza pe eza ka makambo ya po so tolobi ke eza diable mutakoteli to kosela toloba pe ka diable mais eza pe ka volonté na ye pe tina kalinga musicien wana eza de makambo na ye bolimbisa ka bana bolimbisa pe mama eza faute na ye te ngala moni eza faute na ye te bo abi asala ki ngo pona souci ya bana na ye. C'est ça conseil na ngaya. Merci Gordon. La parole au Pessingai, na mukolo alelo. Hey, Maman Delors.
nasili maloba opesi basi nyonso basalaka badivorce soni moyen toloba eza te mama yo moko oponi nzela na yo mama na ngai otiki mobali no na kati ya ndako toko ngai nako kondana yo te na ndako ya libala na mbeto ya libala ezala na barealité mais barealité wana yo moko ndo ondimaki yango ndenge yo ondimaki yango il fallait subir yo moko na makambo na yo ok kozwa musicien omonaki ke musicien alekaki mobali na yo wana ozalaki na yo obotaki na papa bana wana pona nini kosuka wana te ondimaki eloko nga nazoloba na yo ondimaki otika bana po obotaki bana ondimi kosala ekobo ozwa wana lekaki mobali na otiki bana wana pona nini kokoma na niveau yake nakende pa soki mwalimu soki pa ya nani ozwa bikilakila oya kopesa mwana wa azalaki muke omemisi ye charge we ezalaki ya yete ya ekobo na yo pote balobi soki ke batu mibale bakotambola na nzela moko esimbi te ifo bakabwana yo omonaki ke papa bana wana esimbi te okabwani na ye pona nini oyoka lisusu mawa ya bana wana ke pasi mwasi mususu tango akoya akonyokola bango omoni ke oza ntoki pona yo opesi basi oyo peut-être mibali bazwi penza raison na bafaute na bango peut-être basala mais yo ntoki ya mwasi omemisi mwana oyo kilo oyo ye ayebaki te omemisi ye yo soko ozalaka na libota na nga nayebi te nalinga naswa yo mino mais eza pasi. S'il vous plaît, Maman Béa, on n'est pas venu ici pour inciter des gens. Tu as été pour nous condamner, tu n'as dit que aussi il passé par rapport à ma mesure de âme. Maman Béla, tu as été pour te crucifier, tout soungaye, na ma fingate et aussi la bien ma cassi. Merci Cordon. Merci kotala likambo yo eza tellement pasi ebele na mutema mama na tozana te pona to condamner mama mais eza pasi mama alinga libala na ye alinga mobali na ye ayebi conséquence ya divorce nini ezalaka na sima ya bana ande bana basufraka bana musuba bima ndoki a cause ya divorce yango mama asalaki akendaki na mobali wana ayebaki te ke kisi mobali wana pesa ki eloko wana ebeka ekosunga bana na ye papa bango aza na degu ya kolinga basi bovandaka na bana na ye mais ememi papa na liwa mama pele musu ayebaki te esalaki epe pasi lelo kotala mobali akufa charge ya bana akoka te le musu aza mombongo oyo aoteka te mpo na bana mais ezalaki likambo secret yango babombaki te ma mwana akoma otambola moni kelo mo bekomele lokwa fardo alinga mobali bo esimbi ta sanga akondane mama te mais mama soto loba mingi déjà balaki comment ko ça poni baba moi ça libala ko zala na ba relation mo ya ba mibali na balabala te le msu musicien wana envie ki libala na yo a kisimbelo kisi po ta muta memo litu na nzela kisi lokwa ye moko mema ko na nzela kisi peut-être pona nga na mona pas simbele mamo kisi po alinga libala na ye a détruire libala neti na suka akwa ne kobo mobali na kangae mais famille papa na sengi kaboza na mo espace mo ya mutema bo fongola pe mutema mo ko mo espace mo mukie bo limbisa e poza likamo pe umele c'est déjà 9 ans to ebi pasi to ki kolela no esali pasa za kilikonzi ya famille mais mama aza mama bo tina bino bana bino boza wana boza tante na papa bo limbisa vraiment bo limbisa ye bo limbisa pe bana bino talo kwa lelo papa kufe ke no mema musuna kuluna ake ko kufa bon nyonso wana eza kamba bongisa nzambe. Merci Cordon. Bon, merci pour la parole. En tout cas, ça n'a pas si fort. Ça n'a pas si makasi. Comme on a dit moi si azali kotanga ba classe ne katani. Et puis ayebati ba classe ne katana ayebi bit ya makamnyoso. Donc, ma camion marché, tu as yébile pourquoi. Autant moi, on a mutema. Si avec quoi vous en tout cas,
na pesi ba courage ya trop mama pe côté na ye nazo condamner mama makasi parce que nzamba zali so makamno sezo comme la biso ni waloba toute circonstance to comme nzambe mama zo comme la biso photo ye bana nzambe muto aliboso pourquoi pas le cas pasteur aluki ba pasteur papa bota la boy bana na ngai boy na bo nzamba leki nyonso place nyonso okendi wana mwalimu seki mwalimu eza kisi ya wana famille ya papa en tout cas bo mega ko revoir bo limisa po nzela ya mwana oya mwasi fungama poso bo kangele mutema makamna epe ko marché te a vous appelle libala teti bo romona pa ko akomi suicide pa kenae tout ça à cause ya maman na bon. Elle a été trompée par ceux qui mobile azaki musicien donc luka comme célèbre le roi musicien il est pas vivant na TV to ebiti et là on a koloba ngala mais et ça n'a pas makasi na écoute estomac et la mukinga mais nzambe ka asunga bango. Merci Cordon pour la parole pour na ngai famille ya papa boyeba kolimbisa bolimbisa nzambe ndi muta permettre ki yango salama parce que nzambe soki pa linga ki pete ki atali poison pour kufa te tellement kufi to sara le kume pe nzambe pour nous surtout ela ka biso na vie nzambe muta permettre ka yango boza na motema ya kolimbisa bolimbisa ndeko na nga glodi bo fonlele nzela makamna yetu ebana ko simba poso na tali glodi pe ayeba kite ayeba pete ke eloko wana pousse on ezaki kisi to zaki nini yebi te yebi kaka kini mama yebise ke asalela yango papa alingaka bango mingi nde pe asaleli yango ayeba kite atambola kita msu na serana zaki pe bo mwana trop bo mwana moyeba makamsusu ba gete msusu ezaki te boyeba kolimbisa ye po makamni tu eza polele pona mama na nga de lors mama mutu so déjà sa bali akabona na biloko makamnyo surtout il fallait pas OK tomber dans erreur ya kolinga musicien pour musicien na pe c'est pour nga na mona musicien na linga pe ka yo perdre ka nyonso de obi ma perdante libala bomelo no libala na papa ya ba glodi et puis même osuna kisi akosi yo polo beki no vecteur te bi ke kisi wana marabwana pesa kisi ka ya koboma amema ki okuno po mobile no akufa de perdre nyonso après tango ko perdre nyonso ya kimi na yake na ye akesa vie na mususu akelinga basi na ye mususu na ndenga kokolinga mama il fallait pas malgré to yeba ki pété mais il fallait pas moi erreur mke kotwana osalaki nzamba lola alimbisa yo na oyo osalaki oyeba kité mais sika musicien na zali akutana kana nzambe pour nous to sala na mukili futa makana se efuta malikolo te ka awa aussi bika conséquence na oye asali pona nga ngwana en tout cas vraiment pasi na ozanga même na maloba koloba na leli na kolela dans na kokati. Merci Cordon Vincent Louise pour la parole. Vraiment makambo na kuté na ngo vraiment lelo est blessé. Ils ont l'accès qui bisopé un jour to ko ba parents to ko mapenda ba mère na parler vraiment il faut tout ça dans nini pour ba mère na ba parler ba za la fidèle okoki ko sala la momie tout mais souka moi déception mo ya kaka. Je pense pas papa za qui infidèle. Je pense pas que l'anima qui mère et morone envie qu'il sous libanda qu'on vient n'ende et mimi ba malheur nyonso et mimi ba mort d'homme et mimi ba malédiction. Donc on a aussi na ba maman ya monde boy baraki vous allez ba bénédiction na biso vous allez ba malédiction na biso. Lelo sert abimi victime ya malédiction moko boy. Peut-être que pour mère aller na canal na ye qui est plan au tcha bon ce biso bana oyo nazo généraliser biso bana oyo toza peut-être ba papa na biso na ba maman ba sala ba acte moko ya danger ya mabe biso bana to éviter tozo mona ba blocage ba calme makambo moko boy vraiment trouver bango ndenge nini ki malédiction oyo ils a cause ba parents ba sala boy donc ba parents surtout on a ma bé tout ça là tout ça là bana vraiment tout quand on était tout que pesa ba pasteur musala ba luka prophétie qui ta qui ça pour na ba parents bo luka moyen
bo confesser biso pe bana toluka moyen to confesser avant makambo comme trop tard. Donc makambo bo édifier nga vraiment et pesinga ba leçon ebele na vie. Ils ont vraiment facilité la vie auto vivre. Ndako ko zala yo voiture ko zala mais mutu vraiment zala yo personnel pour afalo mabete za pasi. Donc ngana famille na osenga na ser o acheki ikusuka ate bakini ba la police banini boke gaspiller na bino là pour rien et comment va procès et tout donc quand des makambo tout dévoiler boye ba pasteur baza ana yebi ki ba ça la prière ba opesa ba parole mo bo ça la ki bo sangana donc bo kena noté ba gauche droite l'état mutu da daye ser ninga avoué boye a comme déjà libéré mère pe na sira ko senga bolimbi ce n'est pas nzambe pe nzamba bolimbi ça vraiment confesse na biso na vie to ibaraki nzamba za likula tout makambo tout ça na charnel et roleka. Merci Cordon. Merci na parole papa nanga Vincent. En tout cas makambo esalinga pasi nde kabaloba babombelaka mai mutakala te masango nyonso ebotaka mandefu nyonso te ngi koloba kezalaka na kati mosusu ya na mandefu libanda me na kati nango eza te. Donc mama so na comprendre yaki na souci ya libota na yo zaki na souci ya libota na yo souci ya libota yango sikoyo do balukaka nde nzambe séparation ezalaka bien te de tout sepelaka na séparation te tout oyo esalami na makambo oyo nyonso to ezalaka mpona séparation soki séparation ezalaki na kati na bino te mais oyo nyonso to eyaki te et à cause de la séparation yango moni il faut toyebaka ko donc kobatela mabota na biso tozobota donc foyer na biso faut koyeba ko bomba ka foyer que soit mabe que soit il faut koyeba ko bomba foyer tala mama ndenge ozana nzambe apesoka yebele parce que abimission na kati ya libulu mo bozalaki eloko leki nzambe na mokilo ezate mama sala tout kutana nzambe nzambe akolakisa yo pena orientation moko ya bien pona ou kamba famille na est-ce na minute ndenge yo bisaki ye zo poussière yo po ba etina poussière wana te au monde que diable a joué na bino ka rôle moko boy pas bo perdre likondi na bino moko boy et alongwa siko ta place beaucoup mo ofanda wo mo ofanda na misika ba place moko ya bien te likolo ya bo perdre papa na bango. Mais nzambe kaka ayeba kobatela libota oyo en tout cas ba papa na ngai côté ya papa boye ba kolimbisa parce que eloko le kolimbisa na ose ya mokili ezate biso tout osala ba mabebele na mokili mais à cause ya ba pardon nde mutu esalaka mo boye mama nzambe merci. Bon, ils appellent à maman comme sous yo pour ça là, au penzambe alimbisa yo moko yebate. Mais pour n'anga conseil car na ope Sabino, to yebara ko limbisa na et aux ala moi bien. Merci. Zamba pambola bino pona mukola lelo na oyo salemi eza moko ya délivrance pona bato na ndenge ya ko avouer vérité moko ezalaki caché. J'ai béni d'abord la sœur Glody Zamba pambola yo bien que balobi conséquence ekorjaka mieux. En fait, conséquence de salike oya kotubela par rapport ya oyo ebimaki. Ceux qui olobaga yango bien que ba pexaka yo lobango avant peut-être bon nyo sezaka na schéma ya nzambe esengela ipo sibir makamususu pour comprendre que kobomeza mabe na vie na yo ola pandaike kobomeza mabe. Pona maman na Glody en fait problème c'est quoi? Problème c'est quoi bande konangai na ndenge toza mutu asepeli nango azati y compris ngai moko na sepelité na likambo ndenge likaki mais soki na koloba nange eza boye soki okabwani na mutu yo oyo babalaki soki babalaki yo te autrement mais moi si babalaki batie na ndako
soki bitumba ikaboli bino soki koswana ikaboli bino même ka oyo bakutaki bango ekabolaki bango eza synonyme te ya koloba ke okei oyo patikali atikali manière akozongisa libala mpe ezali po makambo mosusu eyaka parfois ozalaki aveugle makambo mosusu eyaka parfois ozalaki emporté mais ntango conscience eyaka faso ezali ya kosangisa bato mpe libala ezongi mais soki omoni mutu okende oprofite mpe okei donc c'est que omeditaki mabe wana omeditaki esengo wana kende nakende kaka bon débarras or bon débarras ezalaka soki esika oyo oza ezalaki esika moko ozosouffrir kolanda batémoignage mama azalaki heureuse na ndako ya libala kolanda batémoignage azalaki aimé pa mobali na ye alors soki bozongi boke bomonake no asalaki yango na bomoto te comme la sœur avait dit eza eloko moko azalaki na se ya envoûtement et ntango baenvoûte ye makambo wana esalemi le messie en question lokola asepelaki na mwasi lokola ayebaki ke soki mobali akufi na korécupere babien wana na nsima ya mwasi alors qu'est-ce qu'il faut kisi wana ezalaki te ke mpo alinga basi mosu nono role ya kisi wana to mpe mayele wana ezalaki nini mobali akufa bango bacontinue love ntango mobali akufa bakokabola biloko mwasi akozwa paro ya ye comme ça ya se jouir na paro oyo mwasi azwaki mais en vrai dire azwaki te ke mwasi bakovanda na ye basala ne vie po soki okei olandeli ala longue soki totikali na nsima totuni mama oyebi soki mama na pakutana nde aza nakutana ye mpe na bambanda po eza nayebi te eza pasi omona musicien na mwasi moko na qualifie bango bandumba te mais eza pasi omona musicien na mwasi moko nayebi te soki eza na mutu moko akontredire nga même bango mo bamisien bakontredire nga eya pasi mais soki esalemaki bongo sous l'aveuglement sous domination nde comme ça ki na niveau wana mais mutu si akufi bino peut-être bozo regretter ya na biso aza kosunga biso ata sungaki bino te azaka ya na bino ndeko na bino bongo asala pe vie na bino ayer nde bozo continuer kosala vie mais siko azolela azotala pe ke na boma mutu azaki motuya mpo na nga mutu azaki motuya mingi mpo na ntina bana na nga bien que regret na bino kozala ndenge moko te bino bozala ndenge bozo regrete na eloko moko bozokanisa ye mpe aza ndenge azo regrete mais regret eza kaka regret mais pasi na biso eza nini salata kisi na yo yo moko ke kokotisa mwana infidélité ya mama et causer liwa na papa infidélité ya mama et créer topé et charger mwana na malédiction charge moko boy o mwana azoka ko se décharger na ngoti infidélité ya mama et sali ke ye moko le lwa tika la maboko pamba base ya nyonso oyo eza divorce te eza infidélité ne te produire divorce infidélité de produire liwa infidélité de produire makambo oyo tomoni lelo mwana oyo na 25 ans elobi nango ye moko donc nayebi kutu te soki niveau étude asuki na niveau nini nayebi kutu te mibali yango mpe bayaka kosollicite bayaka mpona libala to bayaka kaka yaka tovanda nayebi te c'est regrettable yango me bien aimé ntango balobaka ke infidélité eza mabe edede mpona sukisa yo mwasi ya mobali mwasi ya mutu mwasi ya libala okoki jamais ko-créer ba relation moko oyo eza or mobali na yo ba relation na yo ezala ba relation mobali na yo ba relation mobali na yo ezala ba relation na yo okoko sala ba relation oyo te mobali azati do relation mo bezala kaka pire so mobali azati na absence mobali ne pire relation na yo ezala kaka pire soki mwasi azati nde relation non ya onde créaka ba infidélité parce que relation mususu soki yo moko okwesami na mutu wana te mais akoki kokotisa masolo mususu ekosala ke obima libanda to pe osala makambo oyo eza dignité na ndako ya libala voilà donc yango moni mpe baloba ke mwasi ya libala créer relation na bato babala to pekisi te ke okangisa to pozala ba relation na bato babala te mais mingi na bato babala pourquoi parce que bobanda partager beaucoup plus ya libala et puis bobanda pesa na mayele po mabala ya avancer parce que mutu abala te conseil ni na kopesa yo mutu abala te yango monike basi ya mabala mikolo ba komi influencer na bato babala te suite à quoi yo ba camarade no bando bala kaka ba babala kati non bandeko to ebe sika nini ozopesa litoi to eba mutu nini ozo se confier na ye maloba nini ozoloba et nini ozo méditer kati na yo infidélité ezambo mamabi
tango panzana kizana ba branche belé lelo tomoni ba branche ya infidélité ya mama na biso eza nini mutu akufi divorce masumu na bango et mwana oyo akomi culpabiliser aza à l'aise te makila ya papa ezoganga likolo na ye voilà proprement dit makila ya papa ndezoganga likolo na ye aza à l'aise te mais Dieu est grand lokola bimisi ezali kamusiko esali nini to mema mona ba prière to sala suivi pona tina na bango quand bien même mama ye moko azoloba ke mwana ngana kendali na ba prière kokote église eza ko confesser mabete kokote église eza te ko za pembe na nzambe okoza lozo kota pe église menzamba yebi yote église eza ndako mais église nzamba yebi o nzamba lingaka le cœur lingo va nzambe na motema ke ova nzambe na bâtiment moko songolo wani tali na nzambe te kokote église eza confession te or soki azalaki mwasi ya mayele asambelaka solo angoluka ta basali ya nzambe avouer problème oyo baluka manière nini bakoluka famille mbali na ye po mwana azala libéré et voilà où en sommes nous nzamba pambola bino bo tirer les sons ceux qui posent un problème au monde qui omet longtemps kati na yo luka basali ya nzambe ekozala malamu mingi komema fardo ya bato mosusu te kati na yo nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Malgré ça la passe na motema na bomoto boye okozanga pe maloba koloba parce que ezo kota tina kati ya motema po ezo kisa mais biso toza monoko ya nzambe oyo apese biso ya motu ya pona ko partager na peuple de Dieu lelo tomoni likambo esalemi mais mingi nzambe tango azo permettre makambo susu esalema mpona koteya bamosusu bao bazovivre na même situation. Ma sœur ozolanda biso, mon frère, papa, maman, musala nzambe toyeba nini tokoki kosala na kati ya libala. Infidélité eza na ba conséquences nango, divorce eza na ba conséquences nango, mauvaise éducation pe na famille eza na ba conséquences nango. Kandenge ndeko nanga mwasi alobi ki azotambula na malédiction, azotambula sous malédiction akosite, azovivre yango, azomela yango. Eze loko kutu ya kotia nango tembete, ma soeur. Nzamba pambola o, lokolo yo moko comprendre que ezala likambo songolo ememi blocage na vie na o. Parce que Bible ezosenga biso à tout moment, la meilleure délivrance c'est la prise de conscience. Lokola la conscience no ezongi et puis oluki solution oza délivrer. Mais il faut que tant que tu commettre infraction, pénalité n'a pas raté. Si tant que tout ne marche pas, ce sont des punitions. Il y a le soum oyo commettant. C'est pas dire que parce que continue à bunzambe, conséquence c'est le soum oyoyati. Egoya. Mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Famille à papa. Attends le bobo limbis. Qu'est-ce que vous allez gagner après? Attends le lobo kangisi. Oh yabino akenda ola mukati. Mais à plus forte raison, bosi boyebi cause o ezalaki ke bana na bino bozana bango pembeni te. Nini obino bokoki kosala? Ya ko récupérer encadrement ya bao botika na bango. Parce que les lois basées pembe na bino conséquences elingi zalate. Conséquences siko ya kuiba yango to komi lelo aw. Ce qui pa iba ka bango te vérité elingi tika rango ya kokunda. C'est mieux bo fungola motema. C'est mieux bozonga pe botala ke ata to kangi motema, ata to ke na la police, ata to ke na parquet. Finalité et que la moussa moutakou fati. Talaba maman moussous. Oyoka libala bololo. On se perd un musicien.
siko tata ya bato innocent oyo akufi akei atiki bana na ye bazonyokwama siko oza wapi na musicien esika otrouvaki mie oza wapi kala motema bato aza nango na mokili oyo motema nini moto oyo ozosoutenir azoyo opesi ye mbongo abandi kobwaka o mabanga po avivre mais ozoboya libala mpona moto wana et puis après osoki na koboya libala te okotisi mwana na éducation ya mabe omo séparation ndenge ezomema baproblème bino bandeko na biso ozoluka divorce tala conséquence nango ntango bozokabwana bana kote bakozala yo ntango okutana na bana éducation nini okopesa bango parce que meilleure éducation tozwaka ngo entre baparent papa na mama papa azopesa éducation mosusu na nzela ya classe mama alandi ake kopesa ya éducation ndako ezopela moto conséquence papa akei conséquence mwana moko akei a plus forte raison il faut koyeba nzambe mwana lokolo oyebi mabe na yo il faut zonga na makolo na nzambe nde siko kozwa délivrance lokola mama asepela yo kobomba ma ntango ozobimisa vérité alingi obimisa te conséquence ekolanda ye parce que biso toza wana mpona kosengela bolimbisi te dès le départ aza mposo oyo oloba vérité te conséquence ya masumu na ye kolanda ye ti mokolo ye pa ocomprendre ke nzela oyo na mema mwana eza nzela ya malamu te ntango ozolukila moninga liwa yebaka meme nzela nde nzela okokende na yo moto okotikala okokufa moto akovivre éternellement aza te tozoluka mabala conséquence sikoyo tozosala nini na kati ya libala tozoluka bana ntango nzambe azopesa biso bana tozosala na bango mosala nini non papa oza na bana na yo encadre bana na yo mama oza na libala na yo encadre libala na yo kolisa bana na nzela nzambe kolisa bana na bakonseil ya malamu ena kokolisa bana na bakonseil ya kopesa bango bapoudre mpo batya bato poison mpo banyokola bato non ce n'est pas ça conséquence ya libala ya kozanga éducation kindoki ezobima na kati kozanga éducation bolingo ezozanga entre bana na bana kozanga éducation libala ezala kokufa bozoluka elongi ya nzambe ndenge nini sino ke na kati ya libala boza bomoko te so sepeli kokende kende na otika moninga na kimia kende na otika bana bazwire bozwi ya tata na bango to bozwi ya mama na bango me bamibali mosusu baboya basi bakomi kolandela basi wana po beshuwe na vie non ce n'est pas ça il faut toluka elongi ya nzambe le reste tokosolola après so bokopesa biso ta kosola na bino musala na biso yango wana kanda eza mopaya yaka ekendaka na se akanda moto akosala makambo oyo esengeli te boyamba mwana na bino boyamba meme ndeko na ye aza na biso awa te bozongisa mitema bozwa charge na bino eza makila ya ndeko na bino kolo apambola biso. Oui, chers amis téléspectateurs, au besoin de la bicho à travers le monde, tout autour réaction ya basala nzambe na ba mama to bengisia oyo ba monique lilo ba moko ya bato tout ba intervenir et blesser ba en tout cas bolimbisa biso ne désima peut-être intention eza yango te malobi bimine mususu. Moi je connais une histoire, il y a divorce PKK. Moi si il fallait abala et gizo bando sambela mutako tsara moi si na libala ezalaka mobali
Maman Macha, yoka nanu, maman. Oki va conseil nyonso ate maman ngai. Yoka nanu. Kongo kende wat. Nazaluka na mona la police mo quelque part. Te yoka. Bango bazana ye. Yoka. Vana nanu kimia maman. Vana nanu kimia. Tozala bakuna biso tovanda. Bana bazotelanga na moko akufi na liwa to yebi te. Totika kozala kuluna te biso. Totika kozala kuluna te moko te. Ba pasteur ba pesi yo conseil, ba pasteur ba tei. Gadu na ya ba kitoko na boya ngote menga mwana mwaso lelo olala awate. Olala pana bango te. Ngafona tikena la police pour mtema na ngekita. So ba yako bimisa sima ba bimisa yi. Ngala otikete olala mbimba te. Lelo te. Ngabo déranger. Maman Macha. Chers amis téléspectateurs, je pense que tout quatre dans l'émission Awa, tout quatre yang Awa, tout peut savoir nos suites sima, tout maîtriser notre tension des arts. Merci. konoka bana bagangi ye oseko Yesu atuni bango otie konzima na bino wapi ye konzima na bino wapi ye Yesu simbola kiloboko mune yokelaki ye ebongonga mwana na moto nabelela yete nakumisa yete orabi eya yonde munganga yomoka usiba pote yonde munganga yomopangu sipinzoli ye yonde munganga yomozongi sine sengo ye baboti nanga bakenda lilita na yokandi koyoka ye yaya sembola ye yaya sembola loboko yakakokata likambo na kende kimonene ye yaya sembola ye yaya sembola loboko yakakokata likambo na kende kimonene ye naleli yo naleli ye soki nalingaki yokolo ye na motema na ngai ye soki nalingaki yo papa o na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o binzoli ye sembola loboko ye sembola ye nzambo oyo asala adamu loboko esalaka ewa ye sembola ye Gingana suginde awe yawe yakokotani kamonanga na sawe yaga papa lobelanga yakotelanga wapinza melenia wapinza mera mwame wapinza mera zaka yakota yaya sembola ye yaya sembola loboko yakakokatani kamonanga sembola ya yo loboko yakosimanga ya osengule
works? Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. I tell a story with glory, I mean a hurry, no worry. So many brothers get buried deadly in heavenly places. So hands with a tragic, this is a moment of crisis. It's not a for sacrifices, I don't regret my decision. My decision by the vision, somebody give me a reason why I'm breathing and living. If I die in the evening, it's not because that I'm willing. I'm just chilling, believe me, this world is more than living. I can see what I'm hearing, it's like I'm staring a mirror. This ain't no media drilling. Drug dealers, no killers. I don't trust all you traitors, and I don't watch for no favors. A lot of people are haters. Never trust all my neighbors. I'm feeling stronger than ever. God is dying, best on lyrical. No wishing for miracle. This rap man is not a game. I'm so ashamed I'm watching brothers die for zero. Not for trying to be a hero, only trying to make a million back. That ain't the way. If any given that was meant for me, I'm here to stay. I'm never scared of my enemies. By any means that I'm ready for finality. That's when reality turns into fatality. If I could gain more ability, I'll probably stop the pain and the misery. Don't be afraid, baby girl, you can roll with me. I'm not a wannabe, I see you look in disbelief. There's only one somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. Whether you suicide or homicide, investigation that I see is on the other side. Too many years in the struggle watching mama cry. I pray to God before I die, I'm gonna touch the sky. No lie, this one goes out to the other side. The ones we love alone, don't tell them kiss goodbye. I hope you're ready for the end and Jesus crucified. I was terrified, now I'm back to testify. Back when I was young, I never thought I'd be the one to overfly the world. I just wanna get what's mine. I know it's real, but I saw it, you thought I was blind. The world is going crazy, racing, hit your mind. But I'm always ready, so I keep my eyes right online. Come on and run along, I just wanna make it right. Can't take the price back, getting closer to the light. The only option that is left for me is to survive. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help, help. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell? Or would I ended up dead and on peace in jail? They got a finger on the trigger and I'm screaming help. Somebody tell me how the system works. Would I ended up in jail, be locked in a cell?